Bonsoir, bonsoir, bonjour. Ça dit pas air ni no kolanda vidéo nanga. Mama bijou ele komo yelinga ka na mutu na mekina nuko raisonner kala. Nde to banda ka koyeba mutu po azala ndoki. Il faut azala ta musumo mwana moko boye ba para ba kufa ba nyokola kaye ye wala nde bakanga ye ndoki. Moi famille moko boye, donc balamba na pasi, bato nzala, bangonde bandoki. Moi koko moko boye bana na ye babandona ye bana na ye bakufa atikala ye moko azonyokwama koko wana nde ndoki. Mais sikoyo kindoki ezala lisusu boye te. Kindoki koma mutu aza na kindoki ana ba tatouage omona garçon moko bogar. Garçon moko ana ba tatouage, garçon moko aza na mbongo atambusa voiture bien. Azala na ye pe ndoki. Mwana mwasi moko boye aza na ye bien. Aliaka na ye pe kitoko atambola na ba voiture bien. Ana ye pe na mbongo aza na ye pe ndoki. Parce que batu mibayeba kaka poza la ndoki, il faut za na position moko boye. Osufraka. Non, kindoki change. Bato mbongo pe bandoki. To longo la penza la mitu na biso ka nde to ando kanza kala. Kie mutu avaza la ndoki. Il faut za la mwana moko boye bapara bakufa nyoko maka. Bashege na nzela. Batu pe ba na ba Mercedes, baza na ba BMW, batu ba otambola, baza na ba vie bien. Kindoki peza. A bon attendeur, salut.